On m'a dit l'amour. Je n'ai pas c'est là qu'on a un caramel pour le PC. C'est ça vraie matière. Vraiment. Na odo ya mutuana nenga soloba. Na nango awa. China ala ba mutapa ça. Ami lukela nga libela fara bimisango. Mais no bimisango sikote. Na na besoin to lela. Tes photos bimisa parce que beaucoup saluent comme ça va faire comme ça. C'est la sorcellerie franchement. Non yo kapasi. C'est une uniforme était noir. Maman kola $10 zakali. Cha kola la yo. Cha chemise non le papa no c'est noir au bima propre. OK. Tout ça mon bateau finga na commentaire. Le moi là tu m'as imbécile et ça sonne. Voilà. Non bien, on complique tout là c'est nous simple et bon. Et c'est ça le problème. Jamais. On te péri qui nous simple n'enga na ça simple bon. Ba tout ça on va compliquer. Tant ba compliquer ba finga ba. Tant ba finga bisonyo. Voilà. Alors to li kangote. To le la madame na boke na silence nyonso. To ya propriété na respect. Donc on se va moniper un moment ça est propre va moniper un mois long n'est pas propre mais odia na mona kinde pe auto silika ki obi non ezara monte ngape oyebi ngakuna ki oloba na banga ko ça sur voice na bi mais atata za na ba divergence na biso to rambo so to bomba to boso to na biso to bomba ta me ko bisango boye depuis voice on est bimi ti siko Carmen odia ozo suspecter nani atiki bana ye nasoka pasi to lela madame na ndenge ya kimia mais na pesa bino communiquer mutongo pesa ngata bende na matanga wana est-ce que mutongo pa oya pe matanga bakoya awaya matanga oya na koziki sina maya moto OK maman na ziki sina maya moto communiquer mutu tu communiquer kwela biso munoko solote kwela biso lipeka solote bayeba yote place obimela bayeba yote oyepa Moïse Mbiye asali yo boyembi banzembo au même place basungisi yo contre bimi yo ma pesa yo $20 na tanyo so yo salva no la $20 frère omoni bino botika ko na kombo ya nzambe na sima bosa buzoba ozana ofote pour la manquer des autres yo bino bo comme ba très impoli ya ko mangaka ba sal na nzambe boaka na internet bo vani sa ba face na bino bo comme ça ba pédé bo bino tout ba pédé vous allez détruire ma scène dans Zambie. Mon frère, tala, quand on a quand moto y a Zambie de monter. Mais si vous avez besoin de manquer des autres, pour aller YouTube, maman a besoin de carte de l'éternité, passeport, ni caché, ni de la carte qui est brassée, libre. Parce que il y a un mot à internet. Tant qu'il y a un internet, plutôt que un beaucoup, et ça matière. Matière ya makasi. Mais matière makasi ke yeba ke okwea. Okwea parce que ata Moïse Mbiye asala to mabe faut luka bo sisa en privé. C'est ça. Batu ba yeba ngote. Pour Moïse Mbiye ça fait na bandeko, ape na ba camarades. Tokomi wapi? Arrête de Pierre. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class.
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue sur Africa Elengi TV, je suis Espé la Lionne de la presse. Je suis très heureuse de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission qui a comme objectif de vous informer et de vous divertir parfois, car nous sommes là pour promouvoir l'excellence. Merci autant de Père, les dieux tout-puissants pour le souffle de vie. Merci à mon coordonnateur Mike Lokamba, l'archevêque, pour l'opportunité, ainsi qu'à toi derrière la caméra, Richard Tessa, image et son microbe. Je ne peux pas passer sans pour te remercier les combattants de la Lionne. Là, je vois directement Dr Laurent Makabamouila, le jeune médecin, à qui j'en profite directement pour présenter mes sincères condoléances. Dr Laurent Makabou, l'un des épris du cœur, on est ensemble. Merci en tout cas la surtout abonnés Nabiso 93 000 abonnés, c'est pas de l'eau à boire, c'est pas une messe à faire. Merci Nzambe Abaksebele. Open s'abonner, allez-y donc. Abonne-toi et cliquer sur la cloche à notification pour ne rien rater. Aujourd'hui, je ne suis pas seule dans le plateau. Je vais recevoir pour vous Carmel Odia, la fille à papa. C'est avec elle que nous allons dérouler cette émission. Si tu es d'accord avec nous, faisons le plateau. La fille à papa. Bonjour Carmel. Bonjour ma belle. Odia, ça fait longtemps. Oh, donc tu es là, j'ai tout. Ah, d'accord, non, elle s'est gelotée. J'ai tout essayé le Kambaloba. Ah oui, peut-être à comprendre que ça va dire ma BPT. Voilà. Et surtout, il y a la seule obino likambo kangala moté maté. Nga bato bakangela ko kandanga na kamwa. Carmel a zaso lobia po salina. Ata 1000 fois. Chaque jour elle a ligue pour toi sur cette mission FM notre habita à la poste là mais non ça voilà ça beaucoup ça ensemble c'est la famille ah oui parce que c'est Queen Saloba Star aibi que nazara fille des problèmes que la frontière loba vérité Fatima make up maman vérité on va tout suba benga nga songi nazara songi ngane vérité photos à la vraie amitié des arabes. Merci beaucoup na famille qui a là bato basunga kanga l'ami selon mon cœur papa Louis Vuitton elle qui a aussi y a pas de comme toi votre qui a là mon papa social de moi-même boss de boss Grady qui a là mon bout 40 ans de pouvoir tout en toi Gucci Grady qui a là madame Audrey qui a maman social de moi-même maman Esther qui a là madame Edwiche qui a là la ligne comme notre maman ma bibi qui a là maman Ayambanga merci beaucoup na Giki Dianga là où repose ma confiance Balobi 500 € c'est rien nous vivons de l'époque de Giki Dianga ndeko ya Marie-France qui Dianga azwa déjà à bonga déjà merci Odia tu auras le temps yo boka batu na kati émission comment bonne santé Odia Carmel Odia officiel ça évolue ezo ke kitoko non mon taka kuna ba Willy Musheni basa ko da mboka papa social ya Willy Musheni za ezo ke kitoko ba jino ba meto baza ba glodingonde ba lobi chanson Mbemba 2000 za na kati ba chanson Mbemba 2000 l'homme au pied béni je me yake comme c'est la rabiso sambo et pas ya chanson Mbemba les pieds bénis soki tozo sambela ba richesse mboka photo sambela ba lokola ba chanson Mbemba 2000 l'homme de Kinga Kati ah ça chanson Mbemba idoka ba bonne chance na bino nzamba za na bino voilà Carmel au officiel TV so tellement vraiment kitoko nzamba zo batela
Merci beaucoup Carmel Odia Nzambazo Batela. Carmel Odia, je ne peux pas non koko ta basi, je me souviens en monter sans pourtant na ya na maman Likambo et comme el biso chroniqueur fait la moko na biso en tout cas depuis presse en ligne bimamba liboso si je me trompe pas to fait la moko et kilo boye Likambo voilà Angelica Madelena qui son âme repose en paix et ko sangwana ezwaki yo non ndenge nini Carmel Odia Maurice, maman la Keren Boyo. Joyeux anniversaire à toi Keren Boyo. N'a pas tellement pour mettre trop dans la zone où on a les pongi. Tellement dans la zone où on a la émission, on a la pongi. Mati à 15h. La moi maman rappelle il y a qui l'appelle normal et Benginga. Champions League. Qui l'a solo. Oh qui l'a Max. Il y a qui la Benginga. Allô Odia. Bonne idée. Odia. Ozo là la muka no makamba Angelica na Angelica ku encore yene ya benga ba Angelica na Angelica Madela bi kile siko ba boy moye ki abi luko ibe information c'est so ba bi akufi na fond téléphone na kuti tala appel manqué na bengi so so bengi manya maman so na bengi manya mana abi kamongo lo balanga c'est solo mais nga dans sa course on na ba moura bana mama e na bengi moura isinga noto zana Zola kin presque Angelica botek na ndako na 0 mètre presque kaka ikaboli na ko ke na kuta ki ba leke chumwana na kuti ba dani na kuta ki ba rezi na mona pe grâce tembo na mona ki pe na ni tanya mabedi bat na kuta vraiment bangwana en tout cas tant to kuta to yamba to leli et ça lenga vraiment passé ko perdre mon matière na biso que d'autres c'est vraiment le yenge malgré malam na to mabeni malgré la divergence surtout mon na rata mais ça liwa boy pas malam na ye de tinga na ngana témoignage que rolo beauté témoignage nga saka que abenga nga de fona vie na ye abenga nga jumu tout abenga nga pa finganga na ndenge ke oyo zana succès na linga na benga yo na manki opo yo ko voilà nga la boya comme ya salaka na suka makambo ele kala ka sœur na ya confort na fa bala boye mambo ele kala ka na bande bakonda nanga na bimana ba façon ba critiquanga donc ba ko découvrir que na sa innocente ya senga asala ka benga nga na le ka en direct boye en tout cas les kaka te menzo na tonga benga nga déjà ils arrêtent en direct mais chose dans le bar bien na ba pena bandako parce qu'on est qu'à deux fois mais na mona e pour abano ya la team auta bangola la madame dans 5 mois noir bambon ba 500 sika bamba ba musicien dans des années équipe nationale mais la liane avec na Milan a été voilà Carmel Odia to zongi la sujet à Angelica Madeleine oh sorry je suis désolé to zongi la biso ango mais to quand on a deuxième question et après to zongi la sous sujet là parce que sujet là plein de botim makambo sujet là plein de to me camper moi ko lobe puis éclaircir on va voir ce to yo kaka mingi Carmel Odia ndoza à la hauteur hein de balobardon oza vraiment à la base mambo belé na katsuana Carmel to moni frère na biso Teddy oyo ya la belle ya Bibomba, il y a pasteur Moïse Mbiye, le frère Emin Djembo cartonné, oh il s'allie succès makasi partout dans la plateforme tout, collé kana télé, collé kana média, pardon, colobaker, article sur le côté, il y a $20, ko dénigrer pasteur Moïse Mbiye, na ba manière wana, peu importe le kamboisa qui me ko quitte pasteur, si na niveau na après avoir ma manière tout yoki, il y a tout mon vidéo moi bimi, il y a mbongo de ba pese mbongo, il y a contrat et tout belé na mambo nyoso pasteur Moïse azana ngo to nako bandela soutien est-ce que ça qui est important les gars aïe lisusu ko chuba on dirait sous pasteur Moïse Mbiye likonga place potamo ebeli nante na bien ngamo makambo ekoma ke loso du problème et maman na YouTube uta c'est la question qu'on se pose tous parce que na kala ba makambo bando le kalango to no mona teke munyo so na YouTube le komi mutako c'est le bolamu tant ma bé moyo bo seni bolamu no somtaité à sala oye na TV oyo lo baba n'importe quoi d'accord ça fait mal comme on a bata bongo ko yani ko humilier ba seni na nzambe bato oyo bazote plus de temps 60 000 personnes et puis muto abimi so yeba na kité muto abimi so sala mambo minene merci oyo on dene là bon tu toi na boutique mo bon en tout cas Bitador boutique de luxe en tout cas babi pose Zara ya Kano de Carmel Odala kande la lion la taka HM original original wana chez Bita l'émission on a vraiment des cités Wasko master ya master nanga Rachel moi j'ai la patrona ya lingana benge camarade ya niveau nanga master niveau azali master ya master nanga ya queen saloba star ah petite ata
c'était ça l'autre pour les qui nous a camarades na yo. Ah, tout ça la neka sur esika moko. OK. Queen ne mta makiyabi nani Fatima makeup na makiyabiso. Ba mapasa na ba Gigi wana. Ba Gigi kitoko Na ba linga bakabala bango esimba te. Bon donc bakabola ba jumelle ya. Tout le monde est suspect sauf Dieu. Hello allez bon mara mikolo Carmen. Na lobi boye yo pasteur yo frère wana komele nani. Frère te dit. Kasala ajini pour on luka dimension sikone nano manke. Ana ajini. En tout cas, ajini pena na habité. Yo frère avant dans la commune. Devinez car tant autant. T'es là vous avez la commune. Commune pena habité en tout cas. Ba pas perception na ba commune. Bino ba uta ba commune na bino mo reculer net lo ba excuser. Pour nga afia passe na kwa na commune na bana mbongo na limité. Ba yeba yote. Place obimela ba yeba yote oyepa Moïse Mbiye. Asali yo boyembi banzembo. Au même place basungisi yo contrat bimi. Yo ma pesa yo $20. Na tanyo so yo salva no vendre la $20. Frère, omoni bino botika ko na kombo ya Nzambe na simo bosa buzoba. Oza na fote pour la manquer en désordre. Yango bino bo comment va très impoli ya ko mangaka ba sal na Nzambe boya ka na internet bo vendre ba face na bino bo comme ça ba PD, bo bino to ba PD. Omoni bino na nonde ba bimise la gina ki PD. Bon on na bino. Frère wana mona ete. Ay mama Ali. Yo wana to mona PD to mona PD bon monango ba scène na Nzambe to bazote faut nous en respect. Voilà. Tout peut se scène na Nzambe bazote ya plus de 60 000 personnes. Na cher bazote ya batu mais yo lingo ya en public boye na ba réseaux sociaux pour humilier Moussa na Nzambe. Papa parce que Moïse Mbiyo ya te pour manquer yo ya te pas lobana ba biso ba pandisango na ko manquer des autres na kanda batu nyonso na kanda batu bani ngaba ta trouble la matanga Angelica tant vous expose vous attendez ça faut manquer yo. Non, tu sais moi maman et comme nini to fa na boye ba sana Nzambe comme le ko ba kaleso ba la ta kana ma bewana. Franchement Yo Moïse Mbiye on n'a pas Moïse Mbiye après ça $20 depuis kaloloba te oyo ko loba ka sikoyo non mais et puis contre Zaki à 20 ans on a 3 ans kaka non bien sikoyo contre ngone bimi bon on so aka $20 on fait d'apoani pour na nini depuis kala aya ko loba te et là on est sibie oyo loba makambo yo frère Kolingo na YouTube te. L'action ne sali côté parce que tout ce temps pendant tout ce temps ça mais éloigne aïe ko mekate. Ba ko fingelo maman no asa sama bele, ba ko fingelo papa no asa envie, ba ko fingelo mama kangu to la la bango. Papa na maman na katite ka. Libi sama parole linga te, la na sens nyeli. Wa bi tu ba finga ba tunyo. Na ba sens na bi te na signer papa. Ah na ba faux compte ba to ba la sens que ba ko finga OK c'est bon. Na ko to parenté, na sens que dès que ça de l'île ça ya. To ebi se papa passer de l'île. Bienvenue na borda biso. Po o finga mana yo ba fwa ba nzimi na yo, ba obeto mabaku. Akota mo pete. D'accord. Afinga mana ye, mais avant na ye. On comprend. Assez important. Biso notre préférera pasteur na biso yo wana de l'île. A part de l'île si, tozana boss prophète moko te ba lokuta, les prophètes moko bimaka, ona nyoyo sila sirène. Et le mot sila prophète mususa bimi o to pied pédé. Kabango. Quoi que ba sala Nzambe. Ba sa clique ba ba olinga ba détruire ba sala Nzambe. On se comprendre. Papa, ba pesa na YouTube. Oh yi na YouTube. Papa, batna YouTube, ba bi identité noté. Ba kwa ko bimisela yo, 7 mois sali boso bota la vie a kufa longola zemi. Ba bi YouTube te, ba kundolaka. Ba 900 bon asanan. Tangu iya so na tele ba sali musa na Nzambe. Abangaki, aboseli ke Moïse Mbiye tellement mal bossa cher, azoti plus de 60 000 personnes. Abangaki, a senga mutu permission et ba ko yepo manquer ba ko senga permission. Mais Carmel aussi condamné beaucoup plus na sur l'affaire. Condamné pour Anini. Pour Anini n'a pas passé Moïse Mbiye. Azaki na ba destiné to na problème na ye. Pour na ko le bon na écran. OK. Pas passer Moïse Mbiye. Asa na bande. Même mal comme na réseau social. Na ndenge mabete. Passer Moïse mère. Nabi nana yo to yeb ça public to discuter combien de fois to ça plusieurs fois mais est-ce que tu clash de toi une fois l'émission non na TV jamais non na batum sur la séquence là bon on a belé plutôt sur la télé mais si on a besoin de finir non ya na on internet c'est toi
so moninga na internet tant que éclaircir longo we mutumwa ninga salir réputation nanga neno ya. OK. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga yi. Kolia mate sou pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzambe ya Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Bah docteur ba ibisanga ekoko yokati ba kena ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pe ezati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na ngabushi Mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga mwana na nga liboso komo na nani Marcel na zoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zambe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazozela bino nyonso tout dans moto Passez Moïse Mbi ana bandeko Passez Moïse Mbi ana ba camarades Passez Moïse après ba frère ba solo na ye après secrétaire na ye poni boko zilango te il faut qu'on me mango nana ngazo kosa ka bango que internet n'est pas sa solution on est tenant à PC à cause de la raison Mario perd des raisons pourquoi et c'est mon kiri et c'est qu'il a besoin toi il m'a makambouana pour aller besoin il pour salir bah tout va sortir biso bon comment qu'on aime ça qu'on est l'église parce que il me semble frère wana a roté ma frère mususu il me semble ma mère roté ba ngoni neti muninga nana ataki pele ba monisa roté ba ninga ba tseka ki pele journée yo zo interpréter batu parce que oh ta verset qui pele ba longola ngo ba longola ngo ba frère bo tseka ki pele ba frère nzambe za punition ba frère bo tseka ki lesbienne et ça quoi lesbienne ba frère ba sœur que ba sœur pe mais tu n'as pas gagné ça ba on ba ka ba mabe kaka ndi ba te aka ma sœur qui nous meza mabe ma sœur qui lesbienne mabe ma sœur qui pele mabe mais mo za pele yebisanga eloko ko frère na sali soki leki na ye to collègue ne to mutu muso sala ngoteni franchement parce qu'il y a cette regardez asa mutu suivez-moi ton bengaye pasta c'est le problème dans sanango bo sili sango Nanti ta benga eta passer Moïse ata ko so benga pe passer Moïse mbi ango salo ya sala internet quand c'est internet peut faire un bon peut-être ameke ko contacter pasteur papa solution bien exact ya peut-être internet bateau pasteur ayo ka bako yo et place un bon pour la nini bateau na nana ki mo pe na privé te
Pour la nini bateau on a privé. Si on contrat au moins nous on a binition. Qu'est-ce que ça contrat? Si on a internet, c'est pas si bon wango. La vie pour la nini. Pour la nini. To comme la biso na suka makambo so to mono. To comme na suka. Il faut attendre makambo ça va côté la biso mingi ngekele kuna. On va passer mitéralisme. On va passer porno. Il fallait ça taper un musicien, il fallait ça taper un chroniqueur, tout un chroniqueur, tout un journaliste. Nous c'est quelqu'un pas passer dans Nzambe. Ça veut dire Nzambe va bêta bango fimbo. Ba les Nzambe là c'est moi qui va friter. Tout que tous sont à la lune. Ba ça ba pasteur, faut tous en ba respect faire bango. Que ça soit ma na bango. Bon ba tout ba juger bango ça Nzambe. Voilà. On se comprend. Tous en la monopole. Tous en la monopole il y a juger bango. Mon frère, bon ça qui tourne pasteur Moïse Mbié. Que ce soit ma bene ya ça pina bola munaï. On me donne ningira pasteur Moïse Mbié. Quand vous faites les yaka pour à détruire, que ce soit avec mon basso, mais qui n'est pas détruire. Pasteur a tel avec. Nous sommes sautés à bateau. Nous sommes chancés à bateau. Nous sommes bêtis à bateau. Na kata makamboyo. D'accord. Musica. On se comprendre. Bateau on a besoin de bango. C'est quoi tu as escorté internet? Pourquoi toi ça ni? Parce que vous êtes là. Moi soyo, on linga détruire nganga te ya bateau. Assez ni. Atika likamwana musika. Voilà. On se comprend. On appelle le sort à fiango. Et ça malédiction. Bah c'est n'importe quoi ça va jeter. OK. On se comprendre. Attends mouton mais c'est frère ana PD, frère ana ozala peka bente. On se comprendre. Pourtant que les pas Nzambe. Parce que le bateau. Par le sentiment de mon salara. Mon mot ko bomba. Vous allez détruire ma scène Nzambe. Mon frère. Tala. Quand on a quand la moto Nzambe be morte. Mais si vous avez besoin manquer un désordre. Pour aller YouTube. Bamara mutu passer la carte de l'éternité, passeporté, ni caché ni tela carte là qui est brasate libre. Parce que yo yena ngo en internet. Tant yo na internet, plutôt que maboko, et ça matière. Matière ya makasi. Mais matière makasi ke yema ke okweya. Okweya parce que ata moi zimbié à ça que mabe, faut luka bo 600 en privé. C'est ça. Batu ba yeba ngote. Pour moi zimbié ça pena bandeko, ape na ba camarades. Tokomi wapi? Una nini? Papa, serrez votre ceinture. Serrez votre ceinture. Amukamate zalate, amukwate zalate. Pomini boko rate, amukwate amukamate. Biso na internet so boya amukwate na amukamate. Parce que ton yo yena mon internet, oyela ngo peut pas analyse. Yema ke muto to analyse na ndenge na ye. Ah biso zo ba juste là ta bateau. Maman. Et le bala ko filmo à TikTok. Na bien. Na biso yo sana ka awa kanyama za biso moko kaka. Mon général. Sylvain Kasongo. Awa biso moko. Verso amu pepe. Biso moko nyoso na kata awa. Tout biso moko. Est-ce comprendre? Soko zaki mutu malamu pe musala ça pe nenga solo. D'accord. Falo 600 na C. Toyo ko ngata la moi CCC. Ko na mon écran. Mais ba réaction na c'est bana Nzambe te ka. Bon ça mon Nzambe. OK. Mon Nzambe ko sama mwana. Na lobi mutu ko ba faire interprète mais yo anto moni mutaka na e. Mutaka lo mbeke ala na ta moi siti na la mobile. C'est chaud. Nzambe bo mama moko. Toko minasuka e yozali Zambe. Zambe na biso tobelele yo Zambe na yawe kita yawe kita kolo tala biso balala yo tokomi na suka masume komi boye sono me komi onde yangoyo mokile komi na suka ba passer mutakalisme ba frère mutakalisme yango nenga za wala Christelle masa nanga ya Christelle mudimbi le kasonza mudimbi madame Nzamba ya bomane biso nyoso mukuma tika na zate na boyo le lelo ka kamera kufuna ka pasi tonga na ko le na côté Nzamba ya bomane biso nyoso to kufa poto komi na suka oyo komi bêtise c'est genre les bêtises ma chérie vraiment pour les konga ko salir basala bango bato mon moment des gens Nzamba benga bango paté biso mle bozo ya ka pour salir bango. Et surtout ba mambo pasteur Moïse ole kalango yesu ne loko bongo bat ba lo ba ke batindi pense que ba mutu moza derrière ye carrément to koye bango
mais moto pe so atindi ye mais na sima na ngo zone dege bo dege manki mana kozwa ok ma YouTube OK biso moto a supporter biso akoka biso ka passer prophète nani Deniles et moyen na pétage biso ma pétage biso moko ya biso to boyi mutu mususa kota ba on va prophète na senga tompier pardon alukanga senga pardon poto telemele ba mbala moko comment possible uza musele nzambe ozi professeur bongo ya na YouTube benga muninga sembele nzamba longwele bazoya wana miyibi bazoya na pobalia en plus ebele ba fan bola na batebele bazoya mingi batala bango po ba chaîne na bango emata bazoya na mensonge bazoya ko luka ba abonné na makamu ya mabe pona ko détruire basani na nzambe mais non to ko permettre ya no msote bageto le ba mais ça passe non merci beaucoup. C'est comme ça Carmel Odia, la fille à papa, clin d'œil spécial à Dani Kwale l'essentiel. Dani Kwale l'essentiel, je t'ai sali. Il y a Guillaume Melonga à la Suède. Ah, ça va, Melonga. Il y a Guillaume Melonga. Toujours. Encore et toujours. Denani, Lucia. Vous connaissez Elise Melonga qui est là, ayoka na nini susu tenza ya Guillaume Melonga papa na lia na espoir je t'ai sali dans na mère apala pesi no mbote belé na mère moi sina ye oui ninga bongo mi bazaka gentil vraiment très gentil Melonga pour ça la valise moi teka ya 23 kilos ya Guillaume qui Carmel audio mutu na hot ya Guillaume ce que ça la ngabia Guillaume to sala mo vandi $20 et côté crédit alors elle ça la ngabia fana lukala be ala za suna numéro nete Melonga la Suède na personne numéro na e et ko ki mato rozala Melonga kai wala mutu na je ne pense pas que zanga ya so to pesa ngaka sukwati na ta crédit $20 baba la petit na ma Mélodie Bitene je te salue Mélodie Bitene son éminence maître Kazi ko maître Kazi na zo bien non mais tala ena batu mususu zo samble ti mabolongo binzambe batela batu lokola ba maître Kazi surtout son éminence ba obi watika les seuls vieux qui nous restent tara degré mutu tamutu doga boaka les seuls vieux qui nous restent maître Kazi nzamba batela yo son éminence nzamba présenter nzamba protéger yo et sikanyo so kozala onyo za poise bonga makila amen nzambe vraiment ça non parce que oyo salaka Sambi. Bola mo iganga. Amen. Merci beaucoup Carmel Odia. Toko tasikoyo na CG Oyo etali ba musicien ya Fabrigas to monaki maestro notre maestro que je salue en passant au Penozo PCI ba courage belé place Azali le patron ya Villa Nova. Tout le monde qui commente est-ce que maestro a qui Europe n'a pas musicien ou il est quelqu'un dans notre ébi la topi bolande de baebi tout le monde est sous awa maestro kokende États-Unis USA mboka ya ba Princilia Kwevi mboka ya ba nani sous en États-Unis ah ba kange belé ba sala mboka na bango ali États-Unis mboka na bango mboka États-Unis mboka ya Donald Trump là ça la kaka so loin na ébi mboka Donald Trump d'accord États-Unis voilà bango wana nani Carmel Odia ah ok c'est bon ah ok kaisa ka usa wana vraiment beau frère nanga bala vraiment cousine nanga propre site à Tamboué voilà bon on a na Dallas balobi ba men ka son garçon porno ba si ba nani ba marquis séculaire ba mamuro popé ba ko kuna un garçon porno bon ba eboy Carmel Odia s'il vous plaît voilà mutu na ngai wa master na ngai na Herman Kasongo je salue rien à voir il y a ça comédien bango baza papa ah Carmel Odia pardon là mutu na master Herman Kasongo porno je te salue ah kolanda Carmel Odia te voilà to moni tolali to la muki to moni bambila bakiti bazoluka ba danseuse avec non mais comme nous boloba et t'as déjà combien d'états c'est 56 c'est 57 laisse-moi terminer ma question c'est mais tout le monde n'a pas vidéo sur qui là na ba réseaux sociaux Carmel ba même ça fait musique longam ba ko que le soit sur ba kayi ba ko ba loba musique non ba ko zo la ko nzela na s'il te plaît o bi te bolu ba ba luka bango ba luka ba tola na wa na mboka nini États-Unis ya to tanga ba classe non mais tout le monde qui va signaler 56 mais 57 s'il vous plaît Carmel Odia na vidéo là pardon tu va signaler c'est la bébé
na bien ouais mbila saka ngibo ibala ba ko ba beni to boko zonga aina biso ndeki de mais at côté mais ça so ba drogue ça so ba ko créer le problème on a idée na yo na bien maman na bien na zo biso makam o ba to so ça le jour qui va ça na problème ba ça et ça normal là on se fait en côté mais toi comme ça on t'a que l'homme mais le quoi ni mais va venir biso ba loi ba nani ba tibe ba kuba pepe calé ba biso ba tout ba docteur ba kima bango on se comprendre et c'est l'homme qui te comme ça le quoi sika c'est l'homme nature et c'est normal Mizisani soya qui ça c'est un monde entier ba mis à sauf comme américain kula de ba toi qui m'a bangoté mais on le sait que ça la be filo kuta zara pas Robin la qui m'a Robin na Côte d'Ivoire est-ce que mon toro yo massa ko qui m'a na Côte d'Ivoire mais filo qui m'a na Côte d'Ivoire ce qu'on y ça États-Unis état grand mode boyko ngelo na mona ko dalouche moi non Brenda comment on peut la français du bail yo to que mission de service au teki bloganda quelle tension. D'accord. On va le vivre à Brenda aux États-Unis. On a vu la novembre. On a dansé sur le vivre bien en ayant ma bête. D'ailleurs, on a Brenda. Merveille, ma dodé. Merveille, babo, aïe, on m'a dit mon nana, à qui m'y pambate. T'as la mouta, boy, babé, comment bien n'a vu comment on a bien la Villanova. Maman dit maman. T'as la combo. Maman dit maman. Mais moi, pourquoi comment on s'occupe pour ah, faut tout le monde dans Villanova. Pas où Mélie, Azaki, on sait. Bah, moi, ça vous dit maman par rapport à quoi. Maman dit maman, ben, il a mon bâtiment robot. On se comprend. Non, na koko benga ba madame, ba première dame. OK. Nous benga maman Olive, maman dit maman. Comprendre? You danser c'est beaucoup plus surnommé ba comme on benga danser c'était danser so bien maman dit maman. Bon flatter mais tant bon flatter ba mais na ba banka. Ba moni qui va souffrir trop. Mais va qui m'a déjà na Paris. Dans l'histoire tu veux ça là il y a ça. Mbaye, mutabeta histoire nanga. Ngana za mama profiter ça un jour on peut ça makamlo sans le baba ba yo zona si. Mais va mikibina na protection ça va te hériter. On comprend? Ba te hériter ba ça merveille. Parce que ba ta la passe c'est déjà Fabregas va kunyo so. Pour merveille ça qui m'a na Paris pe Fabregas c'est ngakufa. Kwa lo bango. Abisu merveille kei no merveille obumanga. Voilà la Paris. Merveille no monde na te. Donc merveille va kosa nini? O merveille ki na ko lia. Merveille zonga. Bote la merveille to zonga Kinshasa. Comme tu sais maïle makamno so Brenda. Brenda c'est la plus sortie na pototé. Brenda eba ki aux États-Unis. OK. On comprend? Bote la Brenda ça est toujours calme. Njoka ne utale ba linga da mo bale ça déjà kuna. Yesa ce que mo bali na itam so possibilité o mema ite tam so ega mo mo na tindela yi. So moi ça qui passe mo bala zala sani. Autika là. Yo ke besoin de service au teka bloka ndako na ndeni. Quelle idée? Ce qu'on ba no bo abala mabe, possible ba lo wa lac mero itaga louf. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info. À sa une, Roger Route Kolwezi Solwezi, dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain. Parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, à l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais. Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire dans le corps de votre magazine. L'office de route réceptionne le deuxième lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC, communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline et éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'information, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Olobara malama Fabregas c'était toujours se réjouissant na mabe malheur à Fabregas. Non bien. En tout cas ça va être question ba fan batindaki. Est-ce que ba kenga na bien effet sur la soute.
Ah ça? Bina Filé c'est mon papa. Nenge Richard Zalara. Ce qui est générique nanga oyo betara na chaîne nanga. Odia ko silikate odia nangai. Kamene ko swana wana fatata sona na kangele kana fembela bongo. Eza Bina Filé. Pona nini? Tango ba misa Fabregas ba kimaka ba sota. Bina Filé ya sala bon mona ke so sala. Ba toto ba se pena ngote. Ngana ya parce que la sa vérité. Na ko se plaît jamais la malheur ba. Ba to comprendre abi son ndenge. On se comprendre. Bita pardon pour que non s'il te plaît. On se comprendre. La ko se plaît jamais le malheur. Et ça impossible de quitter mon maman pardon. C'est impossible. Ça veut dire na yé na yebisa papa la Bina Filé. Il faut que la taba biso to ça la geste yo salaki. Yo ko sala ngote. Pour la vérité, nga la vérité, tu sais qu'on a sur la Bina Filé. Na côté la be Fabregas. Na moment ce qui muto ça ma be. Dans loba. Sans ça malade. Yo di combien de fois na comme ça Fabregas. Ba sei ba nze monezo beta. Mobe, fumuti. D'accord. Ça veut dire que nga na zaola koloba ba vérité. Ce qui muto sali ma be na loba sali ma be. Ce qui muto sali malamu sali malamu. Na yaka des fois plus de fondement ba fali. Mais tant que dadi pa ya Carla il poupette ye mitkeva. Nyenga loba nenga mitaka ngai so ba bengite. Na ya na loba no dadi boyo ko koloba te parce que mi se ba se bien. Ce qui est bon, c'est que je suis un peu de vous comprendre. Et c'est que nous avons Fabregas non. Nous avons Fabregas qui moupe asasuna mupete. Qui mongayo ya yeba na mona de emate na mapapo. Nga passe na yoka no de 1. On a lela. Obeta concert. Mais muto zaka na ye na moment ya passe na bisengo. Maître Maurice Zoba. Té la lode. Yebisanga ba fan batiko ba bloc à sentiment ce qu'on mette Maurice wana na ba fan yo soit la biso aza tamsu mobile moko to aza ye moko to ndeko moko esa ko se planer Fabregas benga ke zoba to ngani na kata plateau boy na bazo manquer Fabregas dis-moi yebisanga ta ba fan balinga oyo ba fan bokitanga parce que ngana finga ta ba vérité na ko sala monte na ba Fabregas zoba et c'est un jeu a ko ke pe na parquet funtinga ba kangeli ngango ça fait mal. Nanzima que Fabregas a koye manzembo a finga mettre Maurice Zoba. Nanzima qui pété. Na vie na ngana satana que un jour Fabregas au deux mois ko bima a dénigré ba héritier. Bateau ce qu'il y a fait sa confiance, bateau ba sa valeur, bateau ba sa propre, ba tiki ce que pourquoi. Ce que bateau ba benga que ba sa tinate, ba ça aura toujours kan héritier watana. Non faut pas comprendre abiso. Non so ba be Fabregas cité. Ngana yaka wana sa au milieu de village. Ceux qui muta sali malamu, non le malamu wa bateau. Na côté la pe Fabregas. Na moment où bateau tout sala likambu, na côté la ye. Parce que nous avons na boye Union européenne bongongo junior bongo Union européenne est tout puissant mais saigne. Merci beaucoup pour tout. Junior bongongo le seul unique ba Jojo Moussa bazawana, ba Marco Mupanzi son Marco bongongo. On se comprend les trésors ya bazana, on linga pété na finga Fabregas. On se comprend. Biso to sa bateau yo, photo de ba vérité. On ba kwata la biso. Na zata ke na takena ra Fabregas non. Na zo tali ça y est. Odio utuko bimawa ya kumisi ba danseuse na ye ba solo na filo amoni ba danseuse nene ba so ba meilleur amoni ba danseuse nene ba vrai na ye nzo on est le contraire comme bato yo lo ba ki wana parce na bango ba vrai na musicien na bango ko ta lelo musique na nenga za liboso na siko les choses OK a comment tu y trop non la vie comique ça nous avons pas tout monde voilà merci beaucoup Carmel Odia na vie forum kitsa zamba tombola yo tozonga nanu ndela beke tozonga na mambu ya Angelica to mekano ozonga Carmel Odia ngana to na groupe WhatsApp wana tomoni pe biso spectacle pas mona ki ngane tikuna zaki rolala na monika babengi ngamu to bengi na poto la lion to ki ngongo la bino la les news des stars Carmel Odia na mona ki ndepe to silika ki obi non ezarabo te ngape oyebi ngakuna ki oloba na banga ko sa so voice na bi mais ata to zana ba divergence na biso to ramboso to bomba to boso to na biso to bomba ta me ko bisango boye depuis voice on est bimi ti siko Carmel Odia ozo suspecter nani pas ko sa biloko wana non peut ça mowe respect mutu so ko fi tout ce qu'on a pas salité tout ça là voilà mutango sa mosto mobile mutakufi te mutu abimisi voice moi si baba si ba mi balé na lo banga sa mutu solo ba mi balé déjà ça ba kombo na ba mona après ba preuve ba tindelenga OK
nga ba page na basindelenga za téléphone na. Mais pourquoi tu as ça quoi qui c'est Moura? Moura ba tika Moura la bonde. OK. Batika on moni na Moura. Je no bimselo on a ba na caramel pour PC c'est ça vraiment cher. Vraiment. Na odo ya mutu wana nenga soloba. Na nango awa. China ala ba mutu pasa ça. Abindukela nga libela fara bimisango. Mais no bimisango sikote. Na na besoin to lela. Tes photos bimisa parce que beaucoup saluent comme ça va voir comme ça. C'est la sorcellerie franchement. Non yo kapasi. Atiki bana ye. Nazo kapasi. To lela madame na ndenge ya kimia. Mais na pesa bino communiquer. Mutongo pesa ba bende. Na matanga wana. Est-ce que mutongo pa oya pe matanga? Maroya. Awa ba taroya. Na koziki sina ma moto. OK. Maman, non c'est bon ma moto. Communiquer. Mutu tu o communiquer auto communiquer. Quoi la biso mu no solote, quoi la biso lipeka solote. Ça que notre autres c'est non la porte au bail, sinon solo bongo. Ba communiquer ba communiquer c'est pela la na baimi no solo na peka solo. C'est un fantastique de yo na parfait. To seni uniforme était noir. Maman cola $10 zakali. Cha cola la yo. Cha chemise no li papa no c'est noir obi ma propre. OK. To so mo na ba to so finga na commentaire. Donc on laisse ma bé imbécile et ça sonne. Voilà. Non bien, on complique tout là c'est nous simple et bon. Et c'est ça le problème. Jamais. On te péri qui nous simple, n'est pas ça simple bon. Bah tout ça on va compliquer. Tant va compliquer on finga ba. Tant va finga bisognos. Voilà. Alors to ligangote. To la madame na boke na silence nyonso. To ya propriété na respect. To ko so ba moni pe mo mantanga ne propre. Ba moni pe mo longi ne pe propre. Et ala te kele li papa. Et ça ba maquillage kuna makasi tie. Na ko sokolisa bato longi. Pour bien, je me dis que Fatih make up à makiki. Fatih na matanga, Fatih sur na mona maquiller mutu na matanga. Na wa oziki sokuna limité. Mutu na mona na maquillage, na ko sokolisa longi. Encore bino bongo ba fia maquillage er nyoso. To ko sokolisa bino bilongi. D'accord. Si on retient maquillage moko boye. OK. Muke léger muke. On se comprendrait. Pas bon ça longi. Voilà. Muta ko bunda kuna na zoko sabino to ko tango la carrière ma moto. Na sana voiture na sana ma moto na ko tumba bino. Ko pesa ta mo respect ko. Ko no zo mal étiqué. Mo so ngabo sa mo bulu. Maman, esa fetite, esa moya sa kente. Esa moya ya nani te ya grâce tu nous moya za manya te. Esa matanga. Parce que qui va marier sur la fête pour moi nga Carmen Odiate. Pour moi la vie mi tamba bat nyoso ba yete. Mais on esa place ya mawa. Tout la marié on moni famille na bazo boire na boko zata $1 na biso. Parce que même que ba mal indiqué bazo ba très impoli, le boko la on biso to kunaka chez comme kunte la combien. Vraiment. Ba mo bote ba concurrence. Ngako zata te atala te muta fona mbanga te. Atala te $1 muta lo ba te so bino bote ba mbongo parce que bolia mbongo en chaîne, bolala na ye bolamuka na ye. Bolia mbongo na aide bino. Pour tout le monde qui madame Angelica parce que où t'as ngolé la mbongo na a pesa bino aide bino. Voilà doué côté ba causation. Ngata te $1 et ça problème te na tchet. Bon ngata ko bo tshela ngati. Ngana na maison mtako na leaks. Ngana zo pesa communiquer. Je no ko ko na leaks te. Bo mama na ba kuna na leaks te. Mama na tshela la mona la te. Ngako zo selinga seke ya $100 bo kuntinga sina kiranga. Utako na na leaks te. Atala tsheta mtako la mbanga te. Bino ba ko zo tshaba mbongo bele fo bo tia. Parce que madame n'a pas de boula mobile. Parce que ma descente de pas bon conseil là-bas tout comme. Parce que ma descente de rana. Pas pour t'aller que tout le monde reconnait sa terre. Mais ça tout doit mal bouche. Moi je vais me casser. Merci beaucoup Carmel Odia Olobi Mingi aux attentes au paiement. Merci en tout cas Batnios Tubozaki scotché branché. On s'est rappelé pour s'abonner massivement. Balobi est 100 000 abonnés. Tu fais 100 000 et quelques. On le battait la matin abonné abonné Afrique Légibo qui est la Carmel Audio officiel. Officiel pardon pour ça. Massivement. You botala mama kasi. Oya ka bolo ka Michel motala mape makasi. Ndima rapé Carmel Odia. Ndima ka ben voilà. Ya ou tu passes na utala lelo c'est différent. Ya tu nga ndima. To yebi bande to yebi do bité. Ya pardon, tu yebi début que internet nga ba pesa na utala kolela. Ah to beta ma soeur chaîne. Ya pardon. Merci, elle c'est comme ça Carmel Odia la fille à papa. Carmel Odia ba mon gentil et puis ton numéro de téléphone si c'est important. Ya ça dans la chaîne na te ba toujours ba pesa numéro de téléphone pour ani.
bato soye boy buzoba ayo so ba buzoba mais oyo ba pesa tout que no yeba sonza ba pesa so to ba misu kata to mona bato so ba yo détruire ba vie na biso to pesa mo ba relation to pesa mo espace so mutana besoin benga nga kika na chaîne nga ko te numéro nga benga nga na nga be pesa nga conseil pesa nga te yanga na ko eto sisa nga ba buzoba oyo ne to détruire nga to sala nga mabe non wande no linga ngote voilà merci beaucoup na ba tout ba sunga kangai jino ba meto merci famille qui a la langa là où repose ma confiance famille Belanga je te salue Astena Belanga na pesa no ba mbote ba camarade na nga nyos na linga kabino zorinya to pesa sangona Michel Omba na linga kabino tellement vraiment trop Queen salon ba star ezana masimani ma A40 place bon na masuki bono ba kanganga boy Queen ba perruque ba mesh nyonso Queen ba to ba maquillage kitoko boya classe bo ba bi Fatime makeup ya Simba lo boko zo Simba comme selon le quoi Rihanna Fatime makeup oyende Fatime bo même on demande na TikTok na pisi mbote mbote Bitador mbote maman ronge to bandela bitador to suka na bitador la wana ba bi boutique de luxe to te mala biso Carmel ode to comme la suka ba Zara kuna na ba HM bita bitador en tout cas ba Zara ya kano ba HM bitador moi si pembe moi si mbiji mbote bitador balobi 500 € c'est rien oui kata en tout cas le temps pour moi de annoncer merci à toute personne qui est en train de nous suivre. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Africa LNG TV. Bye. Bye. Yeah. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa LNG TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa LNG TV, la magie de l'info.